Isaac News et Télévision. L'homme est simple. José Young. Pakistan Mabian. Vie et l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosola. Sosola. Yeah, yeah, yeah. Sosola. Fidèles téléspectateurs de Isaac News TV, merci beaucoup. Nanenge bozo pesa biso toujours confiance. Ya kolanda émission na bino éveil du peuple. Nabi ke boza ebele de part et d'autre en Asie, Océanie, Europe, Amérique et ainsi qu'en Afrique. Votre humble serviteur est là. FB Choco Cloche Kano, autrement appelé les caméras de la presse congolaise. Merci beaucoup Nanenge. Vous aurez toujours wana pour nabi qui tabota l'émission Oyo à travers chaîne Nabino Isaac News TV. Vous avez toujours que s'abonner, vous partager, balai et ça l'a bien. Alors, na cadre toujours l'émission Nabino éveil du peuple. Tu aimes bino moka artiste o ayebani. En tout cas, à la fierté Nanenge na ya art o ayebi. Non, ça va commenter ne mingi pinzati. Mais on sait que na grand réalisateur na biso a fond là dans le plateau azulanga mbala moko kutu invité na ngapo lelo mato panzanteke binomo bobi actualité ça s'est passé minutes oyo arrestation ya Maniki tu habite Maniki est-ce que azapena kata prison makala toté qu'est-ce qui se passe honorable Cindy ti akangisi alors nabi ki to to panzanteke boyo kapina ba vérité ko bima. En tout cas, na personne merci mingi na maman nangai Laurence Nzumba ou a soutenu toujours dans la prière. Na bo c'était Bibi chez Miluta la pharmacienne. Merci beaucoup. Mote de Soussou na Joël Bolompa Lopalo. Joël Bolompa Lopalo les grands pharmaciens na bo c'était Steve Ngoy. Ndina le bête toujours na grand cameraman na biso Plati azonanga penza invité nangai à ko se présenter plutôt au côté na sujet na biso concernant arrestation ya Maniki. Bonjour maman. Bonjour Choco. Bonne santé. Kitoko par la grâce de Dieu. Tout le monde a santé, le baboté, le batoka, balandino, surtout il y a Isaac News TV au bateau partout dans le monde, na YouTube, puis na TV, bagimbaye, bakombonan. Bon, comme on a Clairette à Gaulois. Clairette à Gaulois, osa artiste, tout peu comment on a bon, na fond, la parole est bien déjà. Yo Moscou, on s'est présenté pour abonner, non surtout il y a Isaac News TV, baïba. On a vraiment Clairette à Gaulois, naza artiste. Naza pe connectrice de bomo nanga boye ezam sa nanga eza makila biso art eza na makila Choco na ebite so yebi biso to botama na art donc nyonso wana olobana na salango donc na salango naza vraiment artiste complet. Merci beaucoup. Donc, elle s'appelle Clairette. Donc, beaucoup de lobby. Donc, Oya Salon appelle la salle. Donc, Bimo Bobi, votre humble serviteur, artiste, appelé sous journaliste. Donc, Yépe, Azapira, journaliste. Azapé Sunani, artiste peu sur le rang de Rangale, tu as vu Ningemoko. Mais le lorsque tu y as mis la deux facettes, tu y as mis tag artiste, puis tu y as mis le sous tag nani, journaliste, puis le sous même, tu as développé naïe. Merci beaucoup, la Nege Bozu, tu as la bino, la émission Nabiki, tu as panzapna tech, tu as fond la pena dossier. Alors, Clairette, tout sous le nom, le solo, il y a arrestation Maniki. Tout le monde na Facebook, na YouTube, na Instagram, Nenge. Actualité ça s'est passé minutes ok honorable Cindy le cœur ndinga baki okangisa Maniki akangi sepi tungi toye bananu donc akelo bananga ave bandele miso ki on appelle aza boye alors expliquez biso non pour no Maniki azanani Maniki abota un grand frère nangai que son nom repose en paix abota nani abota un grand frère nangai grand frère no Babia, c'est mon grand frère. Non, s'il vous plaît, tolo le bandele miso ko côté la biso maman boyete que Maniki abota ndeko na Babia. Babia o wapi? Na lobby Babia o wapi yo ebia ndo yemba pa Kofi. Na quartier latin kuna Babia bazaki misato. Tika moko. Bongo siko. Babia, Chokoro Babia c'est mon grand frère. Vous confirmez vraiment que Chokoro ndongo Babia oyo atika biso a évolué la carte ya quartier latin azan ndeko na yo. Choco, Nabi Babia wana, c'est mon grand frère à moi. Propre, c'est mon grand frère. Côté à papa, toi ou ta maman? Côté à maman. C'est mon grand frère. Parce que quand ndenge bakangi suko na lo ba mwasi ya ndeko na yo Babia o atika biso alors et ça le comment?
ex moi si ndeko nanga. Ex comment malgré ex mais azara papa bana. Biso to ganfa nanga boti babia. Aboti si pardon, aboti maniqué. C'est-à-dire le quoi aboti maniqué nda mema ke kuruz te. Toto tali ba côté musumani ki pas ba faute na yi. Ndeni. Ngana ko leka na TV boete na bando finga mutu na bando baba n'importe quoi na kombo ya mutu mo bo ngai Clairette à Golwa moi ça pembe nde bo mona bo na zo succès na ko sangote franchement na ko sangote babia ti akoti na sama bela finga mutu te ala ki sape bana ko finga mutu te prévane bo mona mwana ye wana zo imiter papa na ye Prince azo imiter papa na ye nde papa na ye bande ko tambola ndiango na yebisa ko ne bandeli biso art eza awa na makila ozo mona na TV mikolo bazo leksa manike pona ngai a mérité nanu o azui wana mais sindia ko kai ko comme ça manike na ba niveau comme c'est les wana. Mais sur le bébé bon c'est parce qu'il y a le bébé mabé qui fallait la ye. Est-ce qu'il fallait pena à confirmer qu'il la Cindy même manique le bien ngo. Ya. Soka lobby que vena ngai fali à la ye. Et c'est ni. Même manique le bigaza ba prévenir surtout oyo o Isaac il fallait à la pena Cindy le cœur. On a nini fallait répondre te. Mais moi, je suis un pasteur qui peut peut-être. Mais si n'est pas mon arrêt qui est à niveau n'a été acquis. Non, mais à Golo, tu me la pas si nous avons le bakinani, Clairette, qui gagne la laïe, monter ça, bien qui sa personnalité. Batangi mingi, bateau batangi mingi, au balai qui bison bas niveau d'études, bango mon balobi, c'est lui qui se sent piqué. Alors, on est à piqué. Na lobby combat mututé mais nabi c'est lui qui se sent piqué. Nabi c'est lui qui se sent piqué. Qu'est-ce que vous n'avez pas? Balanga ke no Clairette aux andumba. Son alandi oté. C'est que na andumba té. Non mais même si c'est celle qui n'est pas si. Moni Cindy c'est celle qui est pas si. C'est lui qui se sent piqué. Ayoki. Essuyé. Yango na landi. Fali le kwa yebi ka sana ngote. Venanga nabi te ke na côté li en tant que oyo za muta falite. Oh ya makila. Oh neze makila. Wa peneze makila. Ngai so balobi na likambo na salité na olanda ngote. Atam ta gangi. Dernièrement awa na mamka ya ba art. Non jouer théâtre battement ba journaliste ka ya bino ba ye ba singo Clairette ba publier mutakala. Ya solo. Oh boyo konte. Non, là, il y a quelqu'un qui a appelé tout, est-ce que c'est solo? Babi Clairette, pas plus, on t'a continuer quand j'ai information, on a vidéo, pour publier pour matanga base. Vu que n'a na ça qui n'a pas ngoté, et ça n'a ngoté. Si baké balandel Clairette, bat pena ba oya beba solanga me ba ota la bilo ninyo Clairette ça on a nzoto o eza na vidéo ana te o ezali. Si balandel ba mo ba monique eza na ngoyete. Muntu mobo akokan kana Clairette na banzela minu na ba persil na ba miss na ba nini alinga zo moi base na nga ami pesi pe kombo Clairette or que ça été photocopie à originalité mais soki ayebi ka sala ki ngote atika maniqué libre à raisonner ni pas tout à raisonner ta babia azana babia bien te Yazana baba bien te. So ezaki ba yebisa ki ke sinja bimana mutu mobwe o azati lelo na kata quartier latin. Nanzimite ke sinja ngayo ke l'on passe. Oui, nanzimite. Mais le quoi ba lobby yango et pas muto déjà longwa quartier latin. Yango ayo qui passe. Mais ce que nani maniki yaza warrior miso abiki za falim ta tindeke alo babongo ki pa ya nani ya sindike alala ye miso abi mama Alia est-ce que c'est solo maman Alia pemba ko tambuzoba mais ba ko teke déjà bien ngote non ki ngote na informé te maman Alia maman bimaka suka na balcon aboni boyeko enan mama Alia ba kokoti na buzoba na te o akoti na buzoba na mutune sa bien te
Oui, parce que maman bimaka o kofi a evisa biso, o biso ti lelo to comment interpréter. Mingi biso pena papa pena maman moi si nanga penza bima ta suka ka na balcon po hey. Dieu binde za par rapport mamba bolingwa ndenge za muta memela biso siko na idéologie ya lelo siko eza fali. Siko na ndenga memela biso na ba idéologie la sa biso ndeni bazana na bolingo ndeni balingaka. Hein? Ah, te en plus pe n'époque wana au Sindi à Kotaka quartier latin fallait azaka déjà fidèle. Fidèle à nani? Na moi sinaït. Nana. Oh, ketchup. Bafana. Oh, me fana bafana. Ah, ota non Sindi ndeni. Te ezako finga te. Tota non de Sindi à Kotaka. So za image wana l'exception de Sindi à Kotaka na quartier latin. Tout le monde a besoin de sonde Sindia Kota na quartier latin. Siko, zof n'est pas quoi na ndenge Sindia Kota na quartier latin, ndenge falia zalaka. Hein? Te. Na melimbondo. Melimbondo. Oui, na melimbondo. Mais siko yo ndenge maniki a lobi ki Sindi fala lala Sindi, mais siko yemoko susu maniki a lobi susu ki o non surtout Sindi au loba. Il faux et archi faux. Il a des épreuves où il a que oui, il fallait pas bima na Sindi le cœur. Mais malgré ce que tout ça, qui s'injora à côté de l'ina ni manique malobi que manique penda za la prison bon asa nini a sibi no ba peine parce que amuta bi loba. Ce que jusqu'au pour na yote manique pour manique a warrior bien et qu'est-ce qui prouve? Ils aiment sûr que manique a ça qui bon jusqu'à présent par l'accepter la preuve on peut te malgré côté prison. Na bino manike na amuta bombi. Amuta nini? Amuta bombi. Manike mela blo makasi. Yuzala nei. Oh. Manike botina famille na ngai, botina grand frère na ngai babi ya wakufa na oyebisa yo. Abota babi bana ome. Ba mi bale. Oh. Abotina babi bana mi bale prince wana na lake no alandi wana balinde ko na ngai. Hein? Tala, au moins somme ta koufi bat pas comment ko négliger na ba sens mo yango te. Vena nga kofi. Wana vena nga te koko nga. Na ba monde ba ara oninge kendila. Na zona zaki mutu mo bana zaki ta danseuse lelo, mais kofi oza koko nga. Koko nga kofi. Vena nga ne fali poupa. Koko nga kofi intervenir place wana bimisa manike pour ayebi manike bien ayebi ke manike amta zolo amta nini amta zolo manike alo bala mission mo ka mela bloko na teni diamba ni bomba tsa ngote boni boyeko yom to laksanga manike tonga mna lakso manike tinga lobira manike aboti na grand frère nga Chris Nzora na babia na ebisonde bazalaka abandeo. Mais non, ils des bazalarat. Mais expliquez biso. Chris Nzora na babia bazaba nde kokota ki tata. Biso na babia to bande kokota ki mama. Oyo kaka ve Camille. Na matanga babia soko zalaka, mwasi ya babia oyo bazalaka ne kuna na Luanda. O bande ko banga ko yana Kishasa apo alela babia. Na ebite soko ebiango. Mwasi ya babia o bazalaka ne kuna na Luanda. Abanda ko banga po ya Kishasa. Ono banga nen. Oyi batando banga te. Banane. C'est que zona ba nuit zango bien te. On la tuni no na yeba. Ah, yo ebi na famille na biso te Non, ngasi ba question rabia no ayo, Yeza ina ngola. Siko aye a kinte poni poli la mobali na ye. Abanda banga. Abanga nani? Abanga mettre bras de fer. Abi babi azana ya na ye. O azokanela ngai babi azokanela nga. OK, ndo kanele te. Mettre bras de fer. Mukolo kopo. Oh, ataka batu kopo na libumu. Oyibi, osaki likamno kuna osongolo pakala ya ebite baye na yo nde ya koyebango. O mbasu. Eza bilo mike awa na lupango eza bilo. Donc a place de ça. Mais yo so za soka bimia yo vanda. Yo asi soka bimia yo vanda. Mettre bras de fer. O anda lo baya anda benge mingi na komba pichu. O na so banga pichu yaya babia na banga
Maître Camille. Wana ba noko na nga propre na zo tangelo wana. Camille. Panga. Oh. Yo mona ngane na tambola boye obia otala wana ne ba yebisaki maniki azana be Paul te. Hein? Nga be Paul Eza. Vous comprenez? Eh ben Paul Eza. Maître bras de fer. Charles Jacopo. Panga. Wa noko nga. Na Maître Camille. Inde yana bang. Bon, nous sommes tous maman de bon, ya pour bon, bête to comment? Maître. Yo ba sara na maître. Tu vas ça ni te. Muto ko comme so baba kasi ko comme pe baba lo ba shooter. Hein? On a famille nga. Ko ta famille ya mama na nga li bota na nga. Bon ba ko si bon na Clairette oyo aleka na be mission. Azozong sa ba mabala o ekufi. Ba mabala opezo tambula tengu Clairette azozongisa. Eza eloko eza na makila. Eza eloko eza na makila. Ya on a lobby Falinde. Sko nini ye aya kini tetenski aza kuna na Angola. Te abande ko banga selon de ba rumeur ebimaki ke ye mtabomisi mobali. OK. Mutu nyonso aza na droit okufa na mokili oyo. Mutu nyonso aza na droit okufa. Babia mon grand frère, que son âme repose en paix, mkolone kokaki. Oya kokufa. Akufa ka kendaki. Prévane yango moni biso mkolo ya ebemba babia to sa désordre te. To lobe lo côté. Pour te bike nzambe mutakela biso yepe muta apesa biso pe mane ya ofele o yonanga to futela ombongo te. Hein? Yé pas jui pe manaï. Yesko déclaré panan. L'autre. Bon siko. Ya jui pe ma babia. Akenango. Amoni ke oui mikolane ekoki mikola babia ekoki akenda kei. Yo bike bat balé bana ba liai. Ayo le la moisne yango wana ba grand frère ya babia. Ba baki na ba tinde message te yaka ya ko le la mobali na yo. No banga mani kete boy. Abanga mani ke zanani. Oh, mais la fille wana azaki na bambongo na epe ndeto bande ko yoka azaka na bambongo na ye azapi na famille na epe ya bien soi-disant ndenge ezali par rapport à famille na bango ya banga maniki pa na famille ya bien mais ya ko banga maniki tes ngande na zabu nga Clairette pende na vandi bwe mbanda ko banga sanga ya banga soda osiko banga ina ndeni banga netsani. Mais si quoi na matanga ya mani ya tizo ya babia ton tu ngapela zala wana mais tout le monde a pina présence ya prince babia na ya leki vini pe susu wana mais bana oyo ndeko na botera na fi wana bi Angola na tout le monde a bongo te mais bana poto bakina poto avant papa kufa tout après avant papa kufa bana de ba kenda déjà ça botene bana rombe na fi wana suna bosante ba 3 hein. C'est 3 on a pris c'est presque babé na leki ya babé aura 5. Mais biso famille so to bota kat. Oh. Bana musuku to babimati lelo na to siso compter. Na babé ara to ne. Oh, mais grand frère na nga kana mukila ka sa musala na ye. Asa musana ya muziki kitoko, asape musana ya obota kitoko. Papi asa kitoko Ndengo mona nga bwena mabe. Nga pina vrai chéri. Sko babia sko na ndenga ki mwa mobali. Vrai Dieu. Merci beaucoup. Je pense que Bozo Kandenge, maman la biso Clairette, azo pesi la donc émission de Binongo donc éveil du peuple donc tout l'homme c'est toujours peuple quoi. Donc Isaac News TV vous s'abonner massivement. Merci beaucoup la Bibi chez Miluta et la pharmacienne et mon papa que j'aime beaucoup Joël Bolompa Lopalo en tout cas merci beaucoup alors maman tu as toujours quoi avancer donc toi basiko yo ndenge bakangi manike boye tu ebité est-ce que akobima to bimate parce que ex moi si ya ndeko na yo babe no lobi siko ne bakangi bo tu ebité misuba lo bo asala 3 mois misiso inane tu ebité akobima to ko bimate abima akufa kunate onga na ebi manike obima akufa kunate na uta ko ebso manike pas en famille pe bien
manike pe famille pe basimba pe mbongo inko bateke biso nde famille babia nde tokebimisa manike te bon bimise pas ça ex non à beaucoup les pe bana mi balé quand même te to soutenir ye na buzoba te mais biso nde to senga nanani to senga na Kofi Verambo ye wana Verambo asolola na Cindy azwa litoi na ye ayoka mobali na ye mobali nani o Kofi oseka non tosolola ayoka mobali ne po ya lobike ya ko na niveau soko tali na vidéo o asalaki liboso wala Cindy a répondre manike yo oyebinga te ozana be Paul te bwe na tala vidéo wana asalango na compte ya Kofi ezala na tongo ngana tokola muka place mo na tongo te wala siki aza sko mobile ni wana toyeba te biso nyonso so aza mobile na ete ayoka ke chef na ye so aza mobile na ete ayoka chef na ye mais siko kotala bien ndenge Cindy siliki bongo iza bon ngala côté mi Cindy te maintenant mona passe o ya zo ka mona donc ndenge ba finga ki bongo propre bongo abakite il faut na kangiso kaka po mutema nanga ekita o mona siko jusqu'à présent fallait pe na makambo so le loko morote mo pa mo konzi pas le loko moro pété siko bloko wana ko oh mais oui tout le monde réaction du capitaine ba Warrior to kolinga na biso te mais manika Warrior bolo bade tolte a Warrior mais oy bat mususu ba comme sa renaissance ana a comme sa renaissance pour renaissance ndezo gagner maza muta renaissance makila te plus ko to ba Warrior makila yo mo biso ba Warrior to za to landa mamba pamba biso to tala to sa nini to kende wapi to komi wapi minute ce que boki no parce que pour bakani moko kati na bino c'est il faut intervenir moko kati na biso te ya na carte man ya pardon s'il vous plaît ongolo baki fallait pour passer bino ba carte boyo bino ngote yo ne formé te non mais même doit apprendre on a éviter que ba passer bino ba carte d'identité pour comme Warrior faut les la cacher ba beti yo cacher to ben nini expliquer biso non polo oyo okoya pena ko surprendre nga na ndaku ne pena na vivre na ndaku na la so ki Warrior nanga et on se retrouve to yeba maman expliquer biso non parce que to moni bino ba Warrior bo réagir té fallait pour pas personne réagir té voir même na ville biso Kofi makamba ko tongo té maman sko réaction na yo nde ba kanyi manike bongo est-ce que fallait pour pas mto bimisa ye to pe Cindy le ki ayoka Kofi olo mide pour abimise ou comment c'est là bino sko bo zera fallait pour panda abimise pour za Warrior ana carte na ba Warrior te on a informé yo biso ba Warrior to na carte na biso ata Warrior mwana mukie soki déjà kenda na réunion pour to sala ba réunion na biso soki akenda déjà réunion ya ba Warrior fois joa carte na ye carte de membre ba Warrior lelo soko aye place biso to sala ka réunion na biso il faut la sa carte wana alors sa carte wana ana droit ya komela eloko ye akomela soki amela bia kazana droit ya 2 bouteilles soki amela sucré ana droit ya 4 bouteilles gratuit na compte ba Warrior ti réunion ko sila to bimi okei non pardon réunion sko ça le mawapi pezala ezala commune te wana siko oluka siko olukela ngo polémique non polémique te na bina bananyo na yebi kombo na bango te ba ya koluka biso ba menacer biso ba bundisa biso ba panja biso na lien réunion yango non mais la tuni to sala ngo na bandal on carte que ba membre tant que Warrior bo somba ngo tonde yo kita biso boendeni le kiti te to solo là éclairé fallait ko te ka carte ba Warrior c'est gratuit ya gratuit soko yi okoti oza membre pesi non poste non numéro de téléphone ba enregistrer tango ya lobby o memi na carte photo na yo passeport oye nango otiki kuna ba robengo na téléphone yo zo carte na yo
Oignon sont là tout n'est pas gratuit bon manique zano. Est-ce que c'est normal? Anango te amutaki diba, muto azolo amutaki diba, manique afimaka na amuta zolo. Auzana ngote akidiba. So zaki na ngongo mona biso ba warium tonga to telemana tonga to bundela ye quel que soit niveau na e bêtise na sel tonga to bundele. Mais o ezali kambu koko na nga Kofi. Alobela Cindy en tant que ceux qui travailleur, ceux qui nani pour Cindy fo yoka Kofi. O Kofi oloba fo Cindy ayoka ye. Veko vanda kimiate. Muto aza mieux placé à koloba makambu wana eza Kofi. Alors bakete bakoselio po yende mtaoye ba vérité. Yende mtaoye ba vérité. Kete ba omani ngande na zaboy. Ne nazala ko jouer et pas sorbo papa liputa. Ne nando jouer pas na ewana. Hein? So ba bi ko sorbo. Yo ebite ke nani Clairette balia et pas Chris. Papa liputa lobani. A te solo te eza lokuta. A oye bat poani. Posa moi né. Mais Cindy le cœur a se sentir coupable poani soka bi ke eza ngote. Ve koko na Kofi ve na Kofi a expliqué que non, ils ont mambalokuta, ngamo na yebi qu'ils ont mambalokuta. Ce qui ils ont mambalokuta atika manike, aketa la banana e o aboti sima bazami kie. Manike zano na banana mikie, ake kolande la banana ye. Est-ce que bien makambo ko titina bana Kofi ba de Stone ba del pire le tout ba koti marambo? Babini. Est-ce que telle honte? Babini. Est-ce que ndenge za bongo Didi Stone minutes oyo aza très fâché na les on dit makambu ya manike na Cindy ndenge nani Cindy ndenge manike le bike Cindy fala la et en plus et côté sinon maman Ali à la kati nde bana suko ya Kofi nani del pirlo nana Didi Stone basiliki comment est possible papa la biso akoma ko bima tope ko saba n'importe quoi la combo nani ya Cindy alobi baleka ki na TV na écran baleka YouTube grand kana YouTube monaki ba les on dit tika les on dit comment papa kuto papa na bango moko a réagir te. Hein? Siko, bana ba réagir. Ba mon aura blo moi mke. Ba sa blo na bango na ba TikTok, ba sa ba base na bango na ba YouTube, ba zo mbongo na bango. O koto azaka nanyo, koto azanani, koto ba zo ba na bango makambo na ba okipango te. Mama Ali akutu ba nga ba kote na mama makambo na talaki na YouTube, IMB a bakaka grand prêtre mère et ose quelle vidéo ngo voilà au moins de répondre nde Cindy fa répondre pe bongo mais Cindy a se tenir pas ce moment répondre pe bongo quand même hein ngako tsona ki Cindy nanga na yemba ka nzembo na yemba mkolwana oyezo leka na lopanga ba voisin etali nani etali bino na nini bakalinga misuni bayitanga batokisanga ya bino nini nga répondre kana banzembo nga so mutatukinga hein en tant qu'artiste dans l'élection na art et dans l'élection na art na boye bat passa base na kombo nanga ce qu'on des aboué to comment ça base na kombo net to bat belé surtout bat TikTok ba comment le lombongo mais Prince Babe pas le belo monte jusqu'à présent allo bakit otala kanté allo beni abaki so mama na asali mabe ba alimbisa Cindy alimbisa allo bakit mais siko malgré le baki azara pas ko felo mide to longwe na akokende wapi wana koko na ye ya tala mkomsu ana na shebiso ga awa na ndako na beta leki na nga senta mabe leki na nzete oto mabo senta moseka moi ça pembe moi ça ba facette moi ça bois kama na kabelo la mukana nga atambola nango atika ko so moni a o kokate leki nanga o kokate so moni senta moseka o kokate na beta Basa ko ni obete. Mana ndakuti. Asala nini? Oya mam na biso. Na tinda ke mom salama obo asokolela nga mwa teni
nazo kende rep asali moi manœuvre parce que manœuvre ça qui est recoquin a tenir salité parce qu'on a tendu on a fait la musale kota mbongo et mon pe sunga ale na beti makimanda kuti elo kwa ye prince babia so okima kuna okima ne quartier la tenta zaka wana azaka wana mwana ndako kimanda kuti mwana so moni babeta kiminda kwa fazer. Elo mususu ngala na kawe kamusika na moni papa la biso dadi était à Kanda hier à réagir à propos ya maloba o sinda le bec yo et nani mani ke plutôt dans le bec almena sindi yo sindi yo mwana changu mwana masina. Alors papa la biso était à Kanda réagir qui par rapport qui pas dans mona ya changu et ça qui n'a pas si mingi mais chose étonnante c'est ça qui a confirmé qu'ango abezama solo qui fali alala pena nani Cindy wala dadi de te akanda mtaloba kyango a confirmer bino boye ba confirmer likambuté a confirmer kité mais yoza auza wapi mabele ozezen na mabele na bino eza commune o changu te mais sekonde omona bana chango bandeni omona bandeni ba pondo limbondo bana changu bana poto biso total sanzela poto yeso mona mwana mabu ya changu abio ngande na zaboe na kenanga poto te na ke ba Kongo ko ba Kongo nani ngana lobi te muntu akenda ngana lobi ka biso to bana changu bana poto bale ngakuka ko linga te mamamba ngana na petite sœur nanga Clara et Sambo à Gaulois à Paris ya solo oui il est artiste mais artiste biso to areza makila te ya areza makila azala artiste aleka na TV bat ba mona ye ana poto babia c'est mon grand frère et belo yo yebi biso famille za makila areza ya famille za makila ko conseil ni opesa na Kisinjora bon Kisinjora na elo moka na olinga na yebisa ye quelque soit ndeko no aza en faute ba condamna ye bongo te directement te mani ke ba liaka na Kisinjora ba melaka na ye so totali d'autre part ba manigance wana nyonso Kisinjora ye ba kango déjà pour bando vana ye ba liaka na ye ba liaka na ye Kisinjora ngai Clairette a Gaulois mwana maître panga na lobi boy osali mabe oza mabe oza ndeko moza mabe o akize man ke direct babomba mabe ya mwasi ya ndeko na yo otali ata bana o abota na ndeko na ote otali ata bana ya miki azana bango te otiki bakomisi ne ta o bakomisi wana o appuyer Cindy asalango yango pe Cindy akokisi mokano na ye soki yo nengo solaka na bango na bave musu bave belo ye bana bango bite bo calmer Cindy eloko tenga elinga ke sila mais yo vi ko appuyer ngo ba moni ke yo kutu tata mwasi o appuyer bongo bat misusu osali mabe wana pano osali mabe ngaza ana bankana yaka Kisinjora osali mabe makasi osali mabe. Merci beaucoup, je pense que Boyoki aotoleka kuna émission mo apenga kanda aloba ke ona zaki obela batunya maladi ni ona otolongola zema aboni Boyoko Kisinjora abotade abota za bana baka lokwa pe bana nyonso nde bazalaka mais Kisinjora ngapenza na bagua Kisinjora te nazana te solongolize misko mabeza mais l'état ko la Kisinjora aloba la TV comme ça le be pour la baisse pega bien longo na zemi peut-être pour la baisse ka yo bosani bezani to basi te yaya to basi so bino bozwake mobali ngape na bozwake mwasi alongo lepe ngaso na yebso ngande na sabu na zemi na olongo le okotanga doute non ko ton doute te siko ko ton doute poani so ba juye ba meme na hôpital ba mona réellement que oui alongo la ki
biloko wana bilo muso eza ba bêtise batalika bêtise o maniki alobi yango ba précipiter pour tangi komba mutu ye moko na Christ njo aloba no ba bêtise akelo balikam na longola zemi na TV ngapi na Clairette nde yanza boye mwasi ya mobimba ona koka zwanga na onde na bandi banana talent ti malembe mama malembe bazo zome malembe oh surtout na famille art ndeza na makila to force angoti baleki ba grand frère ba koko ya koko na biso o ba histoire ba yebi ba te belé baleki belé ba yebi ba na ba France ba Paris ba Belgique ngata na zara bien. Merci ko depuis wakangi Kisinjora et plutôt à Maniki, est-ce que vous avez pas nous telle la prison centrale? Nga na ke na prison qui était à Maniki. Mais ça ma bête ça y ex ya ex no e bisayo ke so na kiei amona lokwa nde warrior mdage tala yi. Ndio on peut warrior, tu ma bête te nga o ke ta Maniki. Ngana mamba belé ya. Ba muninga passe na tongu muninga malama tongu passe il faut que nous rendre visite. Ina ke tali mkoni. On peut se jouer tu mo mais maman mona. Selon calendrier nangeza complet. Bon complet année mobimba. Année mobimba. Lo na ebeke na oyamba yo. Ko sekate? Lo na ebeke na oyambo. Lobi na émission sans tabou. Lobi kuna na arrangement libala mutelinge kufa funa ke bongisa. Ça nini? Arrangement libala te. Ba mère yo comme ko arrangement bala batu Clairette. Même na réparatrice ya ba mabala. Nga osa sans tabou na bongisa ba mabalo elinge kufa. Mobalo ayebo linga mwasi te na laksa nde balinga mwasi. Mwasi ayebo sa bolingo te na laksa. Po mabele bezo kufa fuwa ba jeune fille. Bazo yeba na bango te. Merci beaucoup Clairette, en tout cas, merci. Je pense que Minga on va vraiment en tout cas, c'était un plaisir pour moi au Yambo na chaîne Abisso Isaki News TV en tout cas. Oui. So ye awa. Faut mon petite sœur na ngai, Sentia Moseka. C'est bon, après mission faut de Moniras. Maître bras de fer, mkolo kopo. Charge à kopo, batikila ye. Na Bible charge à kopo, batikila maître bras de fer. Motema mama filo ilanga. Miradi agolwa. Au moins va combo la famille se sonner qui te ko. Nanga tu n'as pas besoin mukongo to mungala. Tu as ma bête s'il vous plaît. Ya. Donc attendez lobel nanga, ata présence nangai. Aspect nanga physique boye be kol nanga te. Tu as habité yemo ebisa. 100%. Mukongo. Sinon d'ailleurs mukongo nanga na changer. Nanga na changer. Mungala. Merci beaucoup. Je pense que. Pardon. Merci beaucoup na ba fidèle téléspectateur non surtout ya Isaki News TV. Merci. Je pense que Bolanda qui mission na boké bignon surtout to fini mutute, to tongi mutute to lobby réalité, to pe actualité ça aussi passé na monde d'abisso oyo ya niveau ya YouTube ya pe du part d'autres. En tout cas, merci beaucoup na grand caméraman platine ninga teninga toujours compagnie. Alors maman la biso Clairette au PC numéro na téléphone pour la balandi non surtout balandio na ba dédicace non à propétie juste dernier mot non mais pour la soukate on va se dire on go kufaté dernier mot pour l'émission lelo comme ça à la prochaine to yambo lucis pour de moni ba makamuze belé obimisa 4 mais vu que tant talara chaîne isa tant quoi donc au PC numéro téléphone ba dédicace pe dernier mot pour l'émission lelo wana osenga numéro na téléphone pour ba luksa ngai mais ba ya ana na bankana 1 et pas un biso na bankana 1 numéro 1 et pas mettre bras de fer yo siko yo mutoko ya zana mapekate oko limwa wa apena place oko dokela oko limwa aba oko koma baba ngamuna esa oncle comme ça ka muto baba pona mona oloba makamna nga mingi comme ça au oza idée nanga vraiment nga linga ke mission tie kende vers la fin na télé mamuto on a déjà taille oba œuvre ya Sentia Moseka yeyo moi si kabelo abwaka matongo Benicia Esambo agolwa famille Esambo mbimba na pesi bino mbote famille agolwa mbimba na pesi bino mbote ndeka ezalaka ya prochainement tango ya il faut accomplir pour na linga be mission ba 15 minutes 20 minutes te
naninga émission bon tenete émission na quoi na jouer le mo be gag na kala ndé to anda jouer moi gag mo be te mais boyi papa te papa na ngai kombo na ye botote papa nan papa je suis pas mariée non mariée ta na célibataire na célibatatrice complet aya kobuka na te kotana nga pena na balite yo ngo balisanga ina tuni kaka avant na tuni ra pomba la simato ya to ya molisus mais na pesi mbote na batu nyonso balinga ngai ozela nani na pesi mbote na batu nyonso balinga ngai sans oublier Lubanza Munzola hein sans oublier Lubanza Munzola mon cœur c'est yende ti o na lobi teke mbai na ngai na mutema mon cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que boyo ki ndenge maman na biso teto ngana désolé c'est une émission 6 à tout 6. Merci beaucoup. Je pense que boyo ki ndenge dans la benga artiste et journaliste donc complet ni autour le donc maman na biso Clairette à Golo donc à Peseli c'est un warrior. Donc, en tout cas, merci beaucoup à Bibi Chemilout, la pharmacienne, et sans oublier Joël Bolompa, Lopalo, les grands pharmaciens, Steve Ngoyi, Nabo Saint-Pété dessus, Maman Laurence Nzumba, Nasima Kamera, Monibongo, Plati, Liso Nzambe. Merci beaucoup à Isaac News TV Mobimba, s'abonner massivement. Émission de Bino Bolanda qui éveille du peuple. En tout cas, pour le Lelo, oui. Mi José Lutaou. Mi José Nani? Mi José Lutaou, moi ça mouindo, moi ça pesa basinyo soit mouindo, lolendo. Vous le bon la pima. Ça c'était moi ça mouindo, te moi soit mukuse, oh pesa lengi, moi ça ba posa, tous les posés là, il pas Mi José Lutaou. Mon ami préféré, dedans, il y a tout soin, il soit à 12h juste, 12h05 to bongi, si na finga ke mouindo, ta mukuse le quoi est tabé mais. On est toujours là. Merci beaucoup, tout est bien fini. Bien, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. On se retrouve à la prochaine. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Bye.